Pour mieux comprendre Eliane, si retour Eliane à son Giboumou, c'est que Bayokana quitté la pasteur. Bayokana quitté la pasteur, Eliane Anzimi a zongé la procès wana. Ce que l'anzim a loba Eliane denga loba qui bien, a lobi que yena pasteur va faire la koyokana te que o ba négocier quelque part, parce qu'on négocier tes procès na bango eza en cours. Yé pasteur ndé herba banda ki kosala bani na banko samba wana na cour ya procès. Le pasteur a l'obaki que Azo Kanzoto bien. Oui, ce que l'Hollandais pendant histoire Eliane na fiancé na pasteur na Christian et ça vraiment clair. Même temps Eliane a bandé ko bimana na pasteur, même temps Eliane a bandé ko bimana Christian, même temps a bandé ko bimana mobale na poto wana batunyo so basepila nae y compris na ngape na sepila ni makasi bagage aida na seka kaso na ba stress na nga. Na tie bagage Aïda na sekaka vraiment ma casse mais ndenge ba publier Aïda vraiment et ça la kinga bien té et ça la nga bien té tant que moi na moi si et tant que peut biso pe dozala na milieu artistique oyo et ça la est vraiment bien té mais Aïda sali be émission na e a lobi que ça été annulé yango ala kisi pe ba parti mo ba chaki wana ba na tolo na e awa na vraie photo ya Aïda Azaki na tâche de beauté. Ah, ouais, les couleurs et tout le maintenant, oh, il y a mon. Bonjour, bonjour, Balandine, sa vérité universelle, très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission la le news de Joyce. Quand on est le news de Joyce, ça sera toujours quand on a pour nous ça les nous ça là vraiment tout kitaka vraiment tout aura masolo na source pour nous c'est la vérité aux beau et aux les cas biso à côté les karaté. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Babi Ozemine énergie mon bala moulaï mon bala zanga moi aussi je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à mon boss maître John Monté, ma maman Micheline, la reine mère la prime madame la maman Micheline. Je dis bonjour à toi, je dis bonjour. Il y a pas sur les news de Just Kana et Sarabino Lone, les news de Just pour Mekampe. Kosa la ba analyse pour Tomoni Eliane azongi lisusu na YouTube. Biso tobi que babeza YouTube ezaka soro leko leki. Mais Tomoni Eliane azongeli biso sous deuxième fois. Toro Mekampe kolobelango, toro lobela pe mutakalisation ya Aïda. Toro Mekampe kosa de lango vraiment une émission de bamasolo na biso ba analyse na biso mibale to kosa na émission lelo ya mowana Ozemine fongole la caméraman na yamba déjà invité na ngada na plateau babi moi ça pembe. Bonjour ma chérie. Bonjour Joyce, bonjour na batunyo so bazolanda biso na vérité universelle. Bonjour Nadine Nyota de Switzerland de motema ya tonton Honoré, maman na Rihanna na Preston, pourquoi pas à Memingue tapé déjà Mboka donc ba question na yo réponse nanga. Ok, moi la muluba ngali ngana bakisa ne pas ba question yo to bi mingi taloba ngona ni on rappelle bakisa moi muluba parce que ça là moi muluba déjà na moi muluba se présenter déjà dans la ligne sa vérité universelle. Ah oui, Lazare Rosi Kawaya moko ya ba chroniqueuse PKK ya Kinshasa ya Mboka na biso Congo. Na travaillé à la Nyota officielle télévision, batunyoso balandanga donc ba elinga na Nyota officielle télévision, c'est ça. Rosie, toi tu as déjà maman likam na biso, to moni sous retour ya Eliane na YouTube. Biso to bi que ba buzz ezaka opesi oleki mais to yebite alingi nini et pas ya pasteur Moïse Mbiye. Eliane azongi to moni ça qui conférence de presse na ye, ba journaliste ba kendaki. Mais quand il y a Eliane avant sa conférence de presse, tout le monde a dit qu'il est fiancé. Mais tu comprends que tu es Eliane. Ah, Bissonnion se peut être surpris comment on a retour Eliane na YouTube. Oui. Eliane a saisi la conférence de presse, a changé même avocat naïe. Alors que avocat il bosse va travailler qui n'a bien été. Yango a zongi si sous dossier ya pasteur ou Bissonnion sotoyebi bazaki na procès na Eliane bafano.
comme Eliane ti azongi bongo donc azo réclamer alobi nzoto na ye eza bien te akomi ko régler ba 4 fois donc azo réclamer droit na ye mais biso tobi ke ba pesi mbongo wana siko azwa ke moté va zo ta mbongo na ko ça ba soin po biso ya lobi ke ba pesi mbongo moko te parce que le pasteur a question a pesi loroté a pesi mbongo moko te ba signa ki pe contrat na ye te Rosie mukolo baba ki jour o Eliane le kara na TV alobaka ke Moïse Mbi atindaka batu pasteur Moïse Mbi atindaka batu ba ya na ndako na maman ba pesaka $1000 wana so $10,000 je crois Fallon $10,000 ba pesaka $10,000 mais aboyaka kozwa ngo ba ke na justice pe ba sambi mais azongi susu pas réclamer ba biloko na ndeni parce que biso tobi ke makam déjà so ekomi na maboko ya l'état kokota te ke ba jipa la police ko za na sima na siko so pour mieux comprendre Eliane ti retour Eliane azongi bongo c'est que bayokana kité na pasteur bayokana kité na pasteur Eliane anzimi azonge la procès wana soki olanzima aloba Eliane ndenga alobaki bien alobi ke ye na pasteur batikala koyokana te ke o ba négocier quelque part batikala ko négocier te procès na bango eza en cours ye pasteur nde babandaki kosala bani na banko samba wana na cour ya procès le pasteur alobaki ke azo kanzoto bien te o azongaki akendaki na Europe akendaki ko se soigner après wana batikali ko continuer le sous procès wana mais après wana nde tomoni makamba ko malade mpepa malade ye na mboka na biso nde tomoni ke après wana nde malade ye siko tomoni pe déjà que ye pe déjà bimisa ki fiancé na est-ce utilité tomona te utilité fiancé na wana na minto fiancé na zana ekeko balinga pe mobile hotel quand même oh fiancé c'est que kosundeni job yo ya bimisi déjà fiancé na obimisi fiancé na miso abad to sa abad bango mo bayebi ndenge nini baokumbela makambo na bango Eliane bafano ti ndenge azongeli procès ya nani ya pasteur azongeli yango soki oyoki badure na ye alobi ke nzoto na ye eza bien te azo réclamer santé na ye eza na posa bolingo ezonga te ye na pasteur non ye azo réclamer nde basoigner nzoto na ye parce que akomi ko régler 4 fois 3 fois na mois pour na mois si eza déjà na mabe oui pour na pe na ba avocat o ba travailler ki na ye liboso na ba avocat na paraît-il ba travailler na ye bien te bazaki corrompu yango wana a changer ba avocat na ye mais comment on appelle quand on loba là alobi déjà que nzoto eza bien te mais so pe ba bi ba proposer akende ozwa soin ata na Afrique du Sud ata na mboka mombe tom so boya pas oluka likamba koluka likambo ngo pe Joyce oyebi ke makambo pe na makambo Eliane bande bandana yo nanga totika ko comprendre ngo te ndenge pe na bango mo bakumbela kango biso totika ko comprendre tam susu o ko sala analyse que oh pasteur le pasteur a question na boy nanga kotanga kombo mutinyo so yebi pasteur to obetela lisolo pasteur a question que oh tam susu ba négocier qui na Eliane soki ezaki ke Eliane alingaki négociation mais déjà makambo esila nango kala mais la famille Eliane balobaki que pasteur ayaki ne ko négocier nani na $10,000 ezaki le pasteur ye moko tenda ayaki akendaki epa ba Eliane atindaki mutu atindi mutu aya ko négocier apesa Eliane $10,000 wana mais famille Eliane bamonaki on dirait pasteur angwa saki mo ba orgueil moko boye il fallait ki ye moko nda bizaki na mwana bango il fallait ki yende aya ko kuta na famille Eliane ba fait non à s'excuser après apesa bango mbongo na ndenge o yatindela ki mbongo atindela ki mbongo wana na ndenge mabe ya mwana Eliane asenga ki justice c'est la makambu na c'est Rosé vraiment côté likambo yo entre Eliane na pasteur ndenge comment okende est-ce que bakoko revoir te basonga ta moi mke na sima ba vendre sa famille basolola ngo parce que Eliane a fiancé biso moto ebi to na mboka Kinshasa to loba te Eliane a fiancé comment na ki fa est belle famille na ye ko linga ye poko leka TV leki le papa belle famille ne linga etendeni Eliane ye moko leka ki na belle famille na et papa Molière ce qui est pas de quoi Eliezer c'est liboso te fiancé c'est la vidéo micro to mon Eliane mon mari boy na bo quand c'est ça fiancé nani belle famille na ba utaki poto ba yaki ba lekaki na plateau ya ndeko na biso Eliezer présentaki ke nde belle famille na nga ba bo para na nga bangoyo papa mbali na nga na mama mobali na nga yenda présentaki na nani na plateau ya monde to sobetela fiancé wana
si confiance alingaki mwasi déjà na babesi biso siko tosani parce que olandeli oui ce que olandeli pena histoire ya Eliane na fiancé wana na pasteur na Christian et ça vraiment clarté même temps Eliane abandaki kobima na pasteur même temps Eliane abandaki kobima na Christian même temps abandaki kobima na mobali na ya poto wana pour aleki na nini na émission ya ndeko Eliezer Eliane alobi que yena mobali na basali il paraît-il ba 9 mois ba 10 mois donc abandaki kosanisa bango nyonso ensemble omoni biso tozoye ba vérité Eliane te soki eza nini soki pe eza ndenge ni tam so suye mo wa yebi ndenge akumbela makam na ye mais to monika na kati ya conférence de presse wana Eliane azo insister que téléphone à pasteur eza na ba vidéo est-ce que ça très important que biso to que koluka passer to téléphone à passer to ta ba vidéo pourquoi tozonga toujours kanelo quoi ye azolo ba place wana vraiment na condamné Eliane makasi Eliane ya lingaki pasteur ozo majana mobile na la kiso plus de 30 vidéos ya baso ya bimana bango plus de 30 vidéos ya mitakala ya basi na kati sa téléphone na pourquoi Eliane ye patindaki vidéo na omoni place wana vraiment na omone on dirait mon mutu ezo bouger moi ndambo place wana vraiment Eliane je suis désolée makamuna epé to so comprendre en côté to so ba te eloro ni vérité za wapi lokuté za wapi donc comme ko balola biso ba mi tout raisonner sur ma coronavirus te to raisonner confinement te ba confiner gombe soki un mois yango to banda obeta disole Eliane to lembi ma sœur to lembi to linyo mingi mais to lembi makambo vraiment ba vidéo wana 30 vidéos si plus de 30 vidéos il y a pas aussi un que ba konzamboka bazo na minute au moment téléphone na so tozur to mona ba vidéo wana sûr besoin téléphone te ça change rien ce qui a lobi que ba konzamboka ce qui to bandi na kotala ba téléphone ya ba garçon belé na Kinshasa to ba garçon te même ba fille ce qui to bandi ko fouiller na ba téléphone ya ba tu na Kinshasa oyo presque ba garçon nyonso to okuta ba mitaka na basi et ça a été que ye pasteur wana nda sala ngo biso to o sala na YouTube te mama to mona ka ba misala ngo to zo sala tam so lini mobali mo ya poto asenga atindele mo $100 mo $200 deux fois trois fois comme moi no yambo na pamba il faut kangela ngana luboye tindela ngana luboye to mona ka biso ba ke de pe ba na mibala ngo non normal bango mo baye ba kindenge bakumbela ki bolingo na bango tie mo ka sali vidéo na ye asindeli pasteur ye ezaki ba sentiment na ye na pasteur wana etalibisote etalibisote soki pasteur asambusi wana pe talibisote to monika na sino makambo ngo mosinze koti na kati nana lingi mobile ya nani mambo vraiment ça vraiment bizarre eza bizarre to moni ndeko na ye o bandaki pe ko défendre première émission baleka ke papa Molière boye azolela o bayaki ko corrompre biso grande sœur na e paraît-il grande sœur na e wana bayaki ko corrompre biso pona boye biso to ana besoin ya justice les mêmes grandes sœurs wana aleki lisusu na ba réseaux sociaux asali be émission alobi que Eliane abete mosinzo abimaka mobali na soki trésor soki pe Christian na ebi kutu ba kombo na bango te tozo comprendre te likambongo eza nini tozane donc baza bango nyonso famille wana ba clarté to ebité bino boala biso ba chroniqueuse te ya YouTube ndenge biso to sala ba base na biso kozaka ni chroniqueuse oza ni musicien ni eloko kamba na mo bandi ko ningisa mondo ningisi nanu YouTube awe ningani Eliane okende bo Eliane tozo bete so masolo na biso te Karine Mokonzi a fait ba base na été yo comment le Karine Mokonzi na base Eliane ya tika pardon lembisa to e vraie version mamna bangote est-ce que ni les autres exceptions ya solo so baza vraiment ya na leki ya lobi ki aza cousine na ye babandaki makamna bango ya se présentera ki aza grande sœur na ye bat musu balobi bandimaka te ba parents wana oyo Eliane abimisana c'est que baza ba parents na ye te baza ba parents na nga na yebi pa ba Eliane na yebi papa wana za bien papa ya Eliane maman wana pe za mama Eliane po ngande na loba bo na yebi bango Eliane avanda na Barumbu na Kabamba nga na vanda na Barumbu na Kindu
donc ce que bimia vini na biso bimi na kabamba au mona Eliane bafutela na immeuble mon boya Vodacom na juste na kabamba ba Congo na yebi bango na yebi mama wana avant kutu basala ba base na bango na yebi mama wana na yebi papa wana na yebi pe mwana wana c'est que ça bon vu que yebi famille na bango c'est que ça na ba bezo ba oluka ngala omona bongo nga vraiment na monyango bongo na monyango penza bongo. Ok, toujours continuer dans la émission na biso wana vraiment beaucoup kolanda makambo ya Eliane vraiment tout ce que bato ko ta vraiment na deuxième comme na biso to mona ki Herman bato musuku to babito limbisi Herman ba musuku comme je suis Herman to limbisi mais eleke leki to mona ici sous Aïda et ça qu'on on donne la mona vidéo Aïda donc c'est quand même kolomba mon pe pou Aïda za artiste mon bo batunyo so basepila nae y compris na ngape na sepila ni makasi bagage Aïda na seka kasoki na ba stress nanga na tie bagage Aïda na seka vraiment makasi mais komona sextape ya Aïda komona ba sextape ya Aïda ndenge ba publier Aïda vraiment et ça la kinga bien té et ça la nga bien té tant que moi na mwasi et tant que pe biso pe dozala na milieu artistique oyo et ça la est vraiment bien té mais Aïda sali be émission na e à lobi que ça été à Niango à la kisi pe ba parti mon ba chaki wana ba na tolo na e awa na vraie photo ya Aïda azaki na tache de beauté awa de kolo ya tolo na e maintenant oya montage wana aza na tache de beauté te omoni place oyo Aïda zaki na moi raison yango wana esalaki vraiment bien te mutu aningisaka biso asekisaka biso komona eloko aboye esalaki vraiment bien te penza mais comment on a Rosie bato musu balobi Aïda lobeza yete mais bato musu babeza parce que chaînette na ye chaînette wana ya Aïda na nzoto wana ba publier eza na kati Joy mais ba montage pesa la montage eza makasi mutu musu pe okola ta même chaînette on na lati et pas lati mais bazui peut-être ba kati kaka moi parti mo ba sangi sango et non normal eza normal Aïda za la ka makasi donc et la donc star union souhaite au monde ba vient na biso et bien même na monde ya ligne internet ou ya YouTube oh ba vient na biso belé ba publier bango ba papi mbo makuto tontima ka te ba publier bango. Donc succès ya kana makambo ebele à supporter et baka ko surmonter na temps. Est-ce que vraiment ezaki kaka meilleur o mobile na mona ki ozongisele yango wana parce que ezaki kopa bolingo. Est-ce que kopa bolingo esimbité? Mais mobile wana ndenga na omoni aza a problème mental, a problème à mutu. Si mobile wana a publié Aïda biso to utaki na utaki ta l'émission mo boba yambaki Aïda pas nani Fanny Masudi soki nini yango wana asala ape théâtre ayambaki Aïda il paraît-il avant ba publier ba sangisaka photo ya Aïda na mwa mbali wana ba publier ba sangisaka ba publier Aïda aleka epa ya tontine wana sala ape théâtre wangana ke ye azalaka mwasi ya tonton wana te Aïda lobaka ngo ke bolimbisanga boyena boy aza manager nanga mais tout ce qu'on a cobimaté mais quand moi chose grave elle va publier Aïda a démentir nangope alobi mutu asali makambo na ezala les mêmes tonton ana oh ya lobaka ki aza mbali na été Aïda andimi yango na émission alobi ke azalaki mobali na ye yango wana a publier parce que ba compte na ye ya Facebook ye mutabanda ko gérer compte na ye ya Instagram ye kaka mobali wana mutabanda ko gérer yango mobali na publier ce que tozo yeba te Aïda oh lobaki ke basangisi ba photo na bino mibale azaki mobali na ote lelo so comme on dit so mobali yango azaki mobali na ndenge ni bozala clair pardon bo parler biso mitu tozo kokate. Ok, comprenez mais tout le monde na makambo Aïda ba makambo comme mebele ba musu abi Aïda orgueilleuse Aïda répondra ba bien na téléphone Aïda soko benginga na sala ba émission te mais baninga ba comme ba musu ba comme olela apparemment likambo Aïda o ba musu ba mis ba rancune nyonso ba bomba rapona Aïda oui azamutu mais elo mona oyebisa eza juste conseil na opesa Aïda milier o yazana ngwaza déjà aza artiste monene parce que na ministre o na monde ya théâtre mutu akokana Aïda zati
même ba vie na biso ba sala wana ba buibuyi ba ningisa kana ba temps na bango mais na minute oh eza temps ya ida mutu azo ningisa na monde ya théâtre et là on a osenga na ekara il faut eba kosola na bato on ne sait jamais to éviter bato ya théâtre ngo biso pe bato ya monde ngo oh tozalaka soki omoni plus 33 bengi wana ko ya mambangu plus 41 bengi wana sko yebike oh eza code apote mais soki bomoni ka ba code na biso awa je suis occupé eza kitoko te maman eza kitoko te na lobi boy parce que nga pe déjà répondant à bongo oui ngata répondant à bongo na benga ese la spot ya chaîne nanga na komelio je suis occupé tine na ka ba je suis occupé na benga e na komela ya répondant ngate omoni ça la passe au monde star mo bo na sepela na ese la juste spot c'est ça même pas 5 minutes et lo mo ka mukie na tena chaîne mais asoli sanga jack kilo et bien ça que esi mo bo za mapeka banda na pe na ngana ngiso la bagaga ya ida te omoni mais na temps oyo na okyo bimisa bakanda na ngate ke ndenge asalaka boye ndenge asala azui non on ne sait jamais lobi peta msuba okyo publier nga lobi kuna peta msuba okyo publier mtu msusu ba okyo publier pe yo Joyce omoni monde wekenda ka boto sa boboni azande humble akita pensa kita musala pena bakenda na ngobongo te ba papa videlo ntandenga zana comme dia papa bongo basali pe misale bele basali donc na nini na monde art na biso ya Congo awa papa vidéo basali belé mais soko kutane bo oh c'est qui sont vrai boye bana kala comme sous première fois beaucoup tana mais aida ka ya téléphone ya téléphone on sur le kilo ndesi ko ya kutana bo c'est que obando bwaka ba mususu yo ya mbobo chebo akwai na terrasse ya kitoko te. Ok, tu continuer quand émission na biso hein lelo na yembe ki nous ba bio Rosika yini mutana ka émission na biso on passe déjà à la deuxième rubrique de notre émission. Rosi, parle-nous de vous. Moi parle-nous de vous au soit micro to tchelo mito pousser le micro au ta la caméra combat papa combat maman Rosi akola wapi Rosi atanga wapi c'est ça et on a rubrique émission na biso et on est à la rubrique émission na biso hein et on est à la rubrique émission na biso Rosi, parle-nous de vous. Nga na za Rosika waya chroniqueuse na bino oboyebi je suis née à Kisangani certains 22 février année point d'interrogation Tokyo Tangate naza la fille à papa Kawaya Dieudonné naza fille à maman Eke Valérie donc biso toza bato ya Kisangani naza 50% balobani 50% naza lokele 50% naza topoke wana eza ba école na biso ya Kisangani je parle swahili lingala français to débrouillard moi anglais peut to moi mike mais koloba moi kilo c'est ça papa a envie maman de akufa c'est ça natanga natanga na Kinshasa na botami na Kisangani mais na koli na Kinshasa natangi na Alliance Ouest Africaine za na commune ya Kinshasa université nanga natangi na UNICUN na sali communication c'est ça presque ça nazape maman ya mwana moko une fille que j'aime beaucoup Tracy c'est tout. Ok, merci wana butu landezaki Rosi Rosi ba des avantages ni kutana na musalo na ba avantage ya musala na biso to salaka ba des avantages eza vraiment ébélé parce que to bandi musala oyo na banango quelque part mutu mo bepende a formangai envie aussi à ça la avantage penza on a coûté na mingi eza par rapport à ba un paiement oki ko kende pe be musala biso eza musala pasi eza vraiment musala pasi oki ko luka ba invité na mususu a salele minene misusu il faut mbongo misusu boye mais oki ko se sacrifier na sia ba moyi parce que biso ya to bandaki YouTube maramba ba transport bo tambo suba me oh bon transport ezate bozo tambola makolo bandine tikasa vous boiti bandal makolo nyoso akapona okanga invité mon beto souffrir boy mais na suka nango ba vie yango pe ba ingrat
balukela biso mbongo na salaire na malonga ta ko finga liboso ba tellement tozaki na ba besoin oyeba musala ngo to tingamaki kaka mais tant pe kokaki to sala nini to benda ki na biso wana eza vraiment avantage ya désavantage ya musala na nga vraiment ba paiement ileka ba mangala pe leka pona ba katela biso mangala na niveau 0 Joyce. Donc to lembi mangala da ba souvenir à ma bé ya monde déjà ba souvenir vraiment ya ma bé na monde oyo c'est ça. OK wana bo toloka ba désavantage na ba avantage o Rosie akuta na ngona musala oyo Rosie to komo ke na suka émission na biso Rosie lelo vraiment la revandaka otali YouTube onene komo okende ba journaliste ndé ba komo mema musala oyo nini sala yo passe makambo apasi yango nayebi te mpona nyonso nakoma trouve kaka normal ya monde oyo nakoma trouve kaka nyonso normal parce que bamafinga yango mpe déjà tomesani nango olalaka olamuki boye kingandi afingaki kingandi boye chroniqueuse boye afingaki musicien boye dérangeaka te pasi sikoyo ekoma osala biso ta moso ovanda boye musicien wana kangisi muninga ezosala bien te taka boloko eza bien te ya mutu fika kangisi donc abomi yo kingandi bakangisi boyo kingandi bakangisi nani akangisi ba musicien donc biso na ba musicien to travaillaka ensemble eza te que il faut memela rando ngala za na rando na vibrator tonga na rando na musicien mo musicien wana za na rando na chroniqueuse et tambola vraiment bien te yango nde sala moi pasi comme na biso na ba vie na biso to coopérer bien te to so la penza te o kende tamsuko to ba beso 12 vie wana mwana wana a travaillaka na kingandi azaka mingi côté vibrator ce que ba monyo côté ya bina filet mutu akoto oki kokota koto te oyo ezalaka bose bamona déjà 2 fois 3 fois eya baomona oka kozokota boye ye te bafini vie na bango oyo ye te donc moyo osala mosala kitoko eza te yango wana biso mpe bachroniqueuse yango tokoma olinga na biso mingimingi mpe baanalyse parce que bamusicien bakoma ofina biso bouton ntango mpe na oyamba nanga mpe misi yango mpe atalami na ye mpe te peut-être analyse na biso ka nde tolobi na biso boye etalami makasi mais musicien osela o minene azwi milio liboso ya bato eloko wana vraiment ndesala yanga passe. OK, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Lelo vraiment na yembela kimino Rosie, boki vraiment analyse na biso to sali ya lelo vraiment Rosie. Moi bambote la balingara, moi ni lobasuka pona lelo. Moi ni lobasuka pona émission. Na pesi bambote belé na Nadine Yota de Switzerland de monter ma tonton Honoré maman na Rihanna na Preston. Pourquoi pas à Nicole Toussé pour ma boko banque na Suisse ba habillé par rapport à confinement, il y a zomo na confinement te mais western ezoya kaka. Ezoya kaka ça va bien Blaise Ludiongo FMI je te salue aussi. Pourquoi pas à Biché da Kumbakisaka la grande famille Kumbakisaka je vous salue. Rodine Wifi, pourquoi pas Samantha Zabibou, famille Kawaya Moubana Lela Bino, Maman Lina Gonzele, famille Banguela, famille Botuka, Eugénie, Maman Eugénie na Mwanda, na peso ba merci trop. Maman Eugénie Motema ya papa Gabi Botuka, na Lela Bino ya trop. Donc vous s'abonner vous s'abonner vraiment massivement à la chaîne Biso Congo Suisse. Vérité universelle. Vérité universelle, vous s'abonner vraiment mini ngape bolanda nga kuna mpanzi na nga na za nyota officiel TV ça nga vraiment bien. Merci beaucoup à vous. OK, merci Jota. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman privé et personnel, Osé Mine Énergie. Je dis merci à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis merci à superviseur Nabisoa, Papi au Congo. Je dis merci à toi, papa Mobala Pembe, Aigle Amona Musika, Aigle. Je dis merci à toi. Je dis merci beaucoup à toi, Fallon Tetila. Merci à Rachel. Merci à ma copine Nanganya Sobalinga Joyce Tumba. Merci à ma fan Nanganya Sobalinga Joyce Tumba. Quand on est Sabino Benzema de la presse, tout ça, toujours on a pour ça. Na biso soko ba opé ba moni ba sepe na émission te bolimbisa biso lenga na esaka bino ka YouTube eza poubelle te YouTube eza vraiment cher to sala musala oyo pepe saka makabo ngala bino tukutene émission asika bye.